après, s'il vous plaît. Tony libéré podium, vous après. Vous travaillez, vous après. Frère Benjamin Kayombo. Ndembo oyo esali polémique ya kosakana te. Lelo oyo batwazi occasion ya kutana yo balingi kopesa bango une toute petite explication ya soki okomi na lola yo kokoyebisa Jésus Jéhovah lokola baange. Merci Zaba Pambola yo. Balangi message mais balangi ko bien te. Vous êtes sur Top Media TV. Ça va bien? Est-ce que vous pouvez encore voyer sans habiller? Ah, la zone côté, vous pouvez encore voyer sans habiller. Moi, vous avez dit à vous, ma femme, elle s'est quitté. Yes, sans habiller. Non, yes, sans habiller. Oui, ça surprise. Yes, na bungi mambo inaoya basusu mambo bisa kolela tizoto nani akoko sala bosoki Jésus te nani akoko sala bosoki chimpina baloji te nani akoko sala bosoki mukakala kuiba te zambi wa makanda buri mubakembe chini mwino meshi chiro kuchamaka tabo kisamba cha Yuda ikunshi ja mochilo mukola bade mukola jondi wa kuma jondo la tout puissant d'Israël. Vraiment, Nazana Esengo, quand nous sommes en Mambo, il y a 2025, dans Mambo, il y a 2019. Nous sommes en et bakisi santé likolo ya santé et bakisi mafuta likolo ya mafuta tikanzambe wana abomba bino tindenga bakoma bakoko ozala kaka na ye papa bilipe ndingalo en tout cas nzamba zalo pona mambo Nzambe asala tango tozotala mombo wana nawe ya lelo sadi lobi lisusu mambo kozala likolo atuka Nzambe akende na bino mosika Nzambe abakisa lisusu bote apesa lisusu mbongo oyebi 2026 nazoyebisa yo anniversaire oyo sikoyo na Paris.
que vous appelez d'ailleurs pour passer combien de temps à mon pays? 120 ans, très Benjamin. Pardon. Nous vous en photo après, s'il vous plaît. Dans libérer podium, nous vous en photo après. Vous travaillez, nous vous en photo après. Frère Benjamin Kayombo. Nous avons une polémique qui a consacré. Les locaux ont choisi l'occasion de Koutanayo. Balengi, on fait une toute petite explication. Il y a ceux qui ont commis la Lola, ils ont envoyé à Jésus, Jéhovah, Lola Barange. Merci. Zaba Pangolayo. Balandi message, mais Balangia Kobiente. Message à Ngosse Zoloba. Soki nai na komi na Lola. Mais na batunyo so bazoloba, na yoki te mutu a touché point ya Lola. Mutu moko te a touché point ya soki na komi na Lola. D'abord il faut que banda nanu na Lola. Lola eza pona banani. Lola eza pona bamiri masakate. Lola eza pona basali kitumba te. Lola eza pona bato basambela kati bazosala ki basala kisi te. Lola eza pona basamba. Eloko liboso. Rendez-vous na concert na sobo misa na ko expliquer makambo ngo bien parce que na moni ba tebele na ta oil so ba ya disi mutu de no be tebele lola ata ba ya disi ke ba na lola ore sa akoni mate akolo bani na tika na kanti to ka bo na ke lola mote te la tebele mote papa tika na ke lola na siko te tika na ube na sa boy o mo na sa boy na ka ya masumu na ka ta bota na ka ta yo ba sa boy. Et donc, on dit que c'est ça, nous l'on soki proposition, soki na komi na l'on. Voilà, soki na komi na l'on. Et pour moi, les lots, na yoki mutu momote a l'obélisque, frère, on a dit soki na komi. L'on les a pour na batoyo, parce qu'on tambola na vie à sanctification. Nous sanctifions, nous sommes sambela. Ayamba que un jour à Kokufu et bon on fait Kokufu au Kokende what Bongisa bizale nayo ta ezali susute ta ezali kobeba monde zokende na vitesse les lomu bazozwa zenger bitana kotala biloko ya pamba oyo kopese momo itena kati ya telefone na ye mabale bele zokufu lelo par rapport à ma téléphone mais pesa mutu 15 minutes ensemble monotonie bangi na prière akova kosamba de 2 minutes 3 minutes so ki badangi mutu na kati ya prière azoka ta prière akeko ya mbapela apela yango ya malungate awo sala ba debate soki na kolongola ba ange oui ba ange basala musala bango ni soki nzamba tindi bango na mission bapesa biso tozosenga bayeba pesi. Ok, come on. Il faut expliquer là. Il faut motiver les papiers. Bandi, il faut battre ba kola bayeba ni lobanza mesali. Et Dieu vous bénisse. On nous on a solo ba ezana ba verset biblique. Et puis so bi ba to banani vidéo wana. Na yembi yango na sentiment ya kwitite na fuka makina so yemba. Misu na ngaye fumba bagite bona komana ndenge ba to bachanga mbongo mais na kanga kimisu. Le muto so kanga misu azoya na esprit ezali susu zo côté. Or que esprit ce qui est premier pays diwe kwa wale zo bande kokita. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que vous mettez en mouvement nous applaudissons le Seigneur pendant que le frère Benjamin et frère Billy Bazako Bima Bayeka avec cette émission Mwamboui na Chamboui Ibongo bolingo nazwi na pasi buye nabwakisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo soki pona maloba bato quartier ne nabwakisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Pone Kaouli Ben Willy de Cabonnet Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka se eloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana ye
azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo ya Luinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema. Papa, s'il vous plaît, posez-le. Oh là là, voilà. Ça a été le vol. Oui. Je me suis occupé d'elle. Ah, je suis là, ta fille est là. J'ai pris du coup comment. Ah, tu es toute belle. J'ai conduit, par rapport à Oui. Ça devrait se poursuivre là, la fille de rapport. Oh, belle, tu es toute belle. Merci beaucoup. Oh là là, tu es jolie comme un cœur. Joyeux anniversaire. Je te dis, on est tous dans le mois de mars. Voilà, joyeux anniversaire. Oh, chérie, ça va quand même. Oui, j'ai pensé ça. Ma mère a le petit. Tu vas jouer. Voilà, ça m'a fait du bien. Grâce à comment l'accepter mon invitation. Là-bas au Congo, je suis ta fille. Bien sûr. C'est tellement gentil. Pourquoi je ne vais pas aller franchement? Merci. D'un côté, tu as pris du bois. Presque tout bien. Oui, mais je suis ici de relation de Desbelt, une bonne femme, parce que là, on est pas en Assassin. Ah, vous commencez, hein? Tu n'auras aucune kimère. Je suis là, ne vous en faites pas. Je suis venu pour défendre comme je dois, nous les hommes. De côté. Voilà, il faut que... C'est ça, mais c'est... Il ne faut pas venir gâter la tête des gens ici. C'est la Les guerre. gens ici, ils travaillent pour les femmes, ils leur donnent diamant. Il ne faut pas venir gâter la tête des gens ici, s'il te plaît. Oh, maman, je suis déjà diamant. Ibongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa Patrick mpona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki mpona maloba bato quartier nde nabwakisa Mbinzo mpona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo destin ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Pone Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka se eloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana ye
azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzoye ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche. Soyez la bienvenue chez nous à Kinshasa. Merci. Comment vous trouvez Kinshasa? Ici, c'est chez moi. Ah, chez vous. Hein. Dans ce même hôtel, j'ai déjà dormi ici. Donc, ce qui complique les choses aujourd'hui, c'est la présence des Delta. Donc, babano kansango ke ezali mankiona o ba mesana ko sala. Batu bakanza ki ke ezalaki théâtre mo aventure mo batu fo ba sala. Non. Ce que j'aime avec Madame Bellevue et toute son équipe, lorsque bana besoin ba sala eloko, bazwaka temps, bako concevoir, bazwaka temps, ya kotala ba paramètres nyonso, bazwaka temps, ya kotala espace, bazwaka temps, ya ko réfléchir, ya kotala do ba angle nyonso. Donc aujourd'hui ce qui dérange le plus, c'est la présence des Delta. Mais c'est grave. C'est grave. Comment Delta ou Azali actrice lokola Mama Bellevue, Azali actrice lokola Mama Top, Azali actrice lokola Mama Milo, lelo akoma lokola élément gênant. Oyo akokaki ko déranger par rapport à spectacle. Donc pour Nabino, il fallait que Bellevue azwa bamaboke mongo ya tchétché. Non mais elle a reconnu la suprématie, elle a reconnu ba valeur ya Mama Delta. Bellevue a reconnu le capacité ya Mama Delta, son apport par rapport à la culture ya Afrique et sa place, la place que occupe cette femme dans la culture africaine awa. Et c'est comme ça sa présence na au Italie showbuzz. Mais aujourd'hui, des émissionnettes, des jetons, de n'importe quoi. Et ça, la Batumisous ata au PC Kolia. Batumisous. Au PC Kolia lelo. Mais au laki si était nini. Il faut olia lobby. Lobby sur PC Kolia te a oku fanzalat. Lobby sur PC Kolia te a oku fanzalat. Dans la vie, il faut beaucoup plus accepter que Moutou ala kisayo. Donc, accepter Moutou ala kisayo ndenge nini fo oloba mbisi bondi maka Moutou ala kisayo ndenge nini fo oyo kola musala po lobi ata Moutou wana azate yo osala musala na yo moko okende ko péché yo moko obimisa ba mbisi no yo moko po yo lia yo moko na tampa Moutou aliesa yo na tampa Moutou apesa yo. Non. Et ce que fait cette femme donc aujourd'hui, à d'autres tracés Banzela, il y a ba venir, il y a ba jeune belé, il y a ba venir, il y a ba tate belé, il y a ba venir, il y a ba artiste belé. Mais tu sais combien ça vous rend ridicule. Vous savez combien Zobi Misabino le terme des fois est donc à propriété pour na abonné, il y a top médias télévision, mais c'est ridicule. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Heureusement, le ridicule ne tue pas. Le même jour, il y a le 29 mars, il y avait des activités qui étaient organisées. Et pas il y avait des comédiens. L'objectif était, surtout Betty Boro, Tokangi actualité, Makambo ya showbuzz, et Goyo Kanate Batou Bolobela Ngote. Mais heureusement, c'était le rendez-vous sacré. Le rendez-vous, ce qui a été écrit depuis Lola. Et nous sommes de l'équipe na Kimia. Après, showbuzz, faut retomber et zalade. Oh, bon, mon agneau, ce zali, retomber, il y a récit, il y a showbuzz. Ce qui est zalaka une récité, balingaki, baluka, makamu ya kosala, makamu ya koloba, mbele héros, ba vidéo et quitter mati. Mais le coup là, ezalaki récite. Faut pas créer ba bêtise tout autour na bango parce que bango moko baza ba bêtise ba vie na bango nanu eza ba bêtise. Et nous devons continuer à faire le travail. Nous devons continuer yako exceller.
Aujourd'hui, ils ont la Batumissous. Bozo Kolukabo que nous tournons na Côte d'Ivoire avec la même personne qui est Delta, qui va vous recevoir là-bas. Mais ici, vous prenez cette personne, vous négligez, vous insultez. Mais lobby boko luka moyen pour que nous luka lobo konaye pour que nous tourner kuna. Après si cette femme fermait sa porte pour la humiliation, l'insulte et comment que c'est Belleville qui est derrière ça. Yango balobaka ndoki ya conscient azalaka te. Ndoki tout azalaka inconscient et puis baza bazoba. Sen pepe ba porte etika na polele même pendant une année. Po ba misusu ndeti nan baza nanu na ba veste bazo ka soni baya. Er bato ba diminuer bakoya. Elle pouvait fermer ses portes. Et comme on dit que Bellevue qui est Yemutu a sali que Delta a salabongo. Boyebi makambo bozoko salate. Boyebi makambo bozoko salate. Si vous connaissez, si vous savez qu'elle ne représentait rien, il fallait pas que sa présence doit être là. Boko que le Côte d'Ivoire, Boluka, les acteurs, les actrices Oyo, Baleki Delta. Bellevue a prouvé son amour. Et pas maman naïe, et pas ndeko naïe, et pas collègue naïe. Bellevue est allé en Côte d'Ivoire, Delta, Ayamba et lokola moana, lokola leki, lokola ndeko naïe, lokola muto, baye banane depuis Kala. Delta a posta kabiloko, ya Bellevue. Delta a posta kabiloko, ya Bellevue. Naba anniversaire nyonso, ya Delta, ya Bellevue. Delta doit postaka. Naba anniversaire il y a Delta, Bellevue aussi fait ça. Et ça échange culturel, et ça matalanate. Et ça côté la culture yamboka, et ça matalanate parce que vous allez habituer. Bon mais ça toye to sangani 2 3 4 5. To sali bêtise na biso, to sali manki na biso na suka to kei. Makamu ya makasi o bon mais ça na yangote. Alors nous devons soutenir, continuer à soutenir cette femme. Nous devons accompagner cette femme. Atal lelo, à travers mes émissions, yo osepelina yangote, osepelina onga na salite, mais sepela tana musala Bellevue à azo sala. Même atana ba effort azo fournir lelo pour comédien azo valeur, pour comédien azo la respecter. Ba effort o azo fournir. Je pense, Bandeko, sujet où il a tellement moulay, tant et belé, tout ça, la peine, bah, émission pour Bandeko et belé, bah, comprendre, ça dit beaucoup, na degré, beaucoup, Thibault, là, pas. Alors, Brazzaville, on arrive, le lundi, sauf imprévu, nous serons là. Une façon, il y a Kosala, Moussala, Nandenge, donc, le Ngobani. Mais Moussala, Touya, Kosala, en tout cas, Touya, ça, Bandeko, Nyonso, Kalate, Awa, Touya, Sabino, Nino, Bisoto, Kenosala. Laissez les morts enterrer leurs morts. Tadingalapa. Merci beaucoup.